Et Belena, quand nous avons balandé vidéo, il y a battu basali. Tolande les vidéos pour tout le monde, bimba. Tout le monde dit que les vidéos collées pour ce qu'on a une photo. Oui, bah bimisi, dans vidéo, ils ont des choses différentes. Tout étudiant bien, ils ont collé vidéo. Basali en double. Tolande on analyse bien. Nous sommes pour tous les cas, tous les excellents qu'on a vu ça. Et c'est toi distrait bango boye. Pour jamais kabunda je courage à mobiliser. Mais toi ici bango ba ko réponse après réunion à l'élo. Pas Matin failli nous soba mune. Ga to fingi te to lobi asa soba. Merci oh to benga na kasongo. Na nenga beta ga gaz na mutu gaz yana zo un problème na mutu. Landa conférence de presse na outé ko sala d'ici entre samedi ou bien vendredi. Papa, alobi mercredi à Kotambola. Alobi, bakao facha signala Kabila pour la Milembwe. Oh, papa Kabola Milembwe. Papa, na yebisi yo batu ba répondre ka batu na bango moko. Batu na bango moko mutu répondre liboso eza muzi. Muzi to alobi boye. Ache mbongo $10,000 en G. Alobi boye Congolais oya kolakisanga même tata mwasi ya Fayulu. Même police ya Fayulu. Aya Kotambola. Qui défense viva. Kabila akotala makambo luka. Kabila akotala makambo luka. Bazo beta Fayulu ebelisa eliboma bokola fe ya Lumumba alinga sala marché. Kabila akotala makambo luka. Kabila akotala makambo luka. Bazo beta Fayulu ebelisa eliboma bokola fe ya Lumumba alinga sala marché. Sous-vêtements populaires et simité, le 17 janvier et simité, ville montée et simité. Aux obènes n'y a fallu le salaguier, a fallu l'étranger, son mambo canayo, a fallu l'étranger, son mambo canayo. Viva! 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 Lelo nakanda kikoya awa te. Ndenge bomoni na nyati na mabele seke makambo bebi. Voilà. Biso na bango tozo mata siko likolo makasi. Tokotala nani azanani? Nani pa zo konzamboka? Oyo. Très cher combattant, bon landanga malamu. Je suis secrétaire national. Awa naye na kopesa précision alikambo moko na moko. Voilà.
Alors bino pe bokotambola na yango musala na biso ezali ya koinforme bino kopesa bino makambo oyo eza na mulongo makambo ezouta na source nde musala na biso lelo oyo na 14h toza na réunion ya exécutif ya parti réunion wana eza extraordinaire parce que tokotaka réunion chaque jeudi mais lelo eza extraordinaire déjà baconvocation de banda lobby nazosanga vigilance epa na bino bacombattant bozala très vigilant tozwaki déjà bainformation ebele oyo bandeko na biso soi-disant bandeko wana makambo bango bazali koprépare balingaki basurprendre biso na bakuna bango on était bien informé et puis toza kotravailler sur yango déjà bakuna bango oyo barataki dernièrement baku wana baelinye yango lisusu mais batali balobi boye po to réussir coup oyo esengi to neutraliser Jean-Marc Kabundu parce que ndenge aza wana il suffit à ça la communiquer chers combattants mobilisation générale bato bakobima na nzela asalaki yango fo passe ye moko asali communiqué bomonaki mobilisation wana koleka na bato basanganaki ebele basangani mpo bamobiliser population pour na relancer que Jean-Marc Kabundu fait peur à beaucoup de gens surtout les gens du FCC alors il faut les déstabiliser ebele na kati na bino balandi vidéo yo bato wana basali tolandeli vidéo butu mobimba tomoni ke eza vidéo collé mpo soko otali photo oyo babimisi na vidéo eza deux choses différentes toyesi yango bien eza bakole vidéo basali yango en double tolandi yango mpe toanalyse yango bien nyonso wana po tolekisa eloko na biso ese todistraire bango boye po Jean-Marc Kabundu azosi courage ya komobilize te mais toyebisi bango bakozwa réponse après réunion ya lelo bakozwa réponse après réunion ya lelo tokovandela yango toyebiso bien avant déjà que non kope na bango se échoué ekosimba te deuxièmement na affaire na bango minembwe boya bango bien que Azara Surubero est sur les traces de Tunda ya Kasenda. Oui. Je suis en train de vous dire, le chef de l'État, avant Alumambo de Belgique, il était bien informé, Yacoub Azara pour préparer. Dans ma solo, il Botika, Asala. Botika, comme on a bout du tunnel. Déjà, le chef de l'État est le citoyen le bien informé du Congo. Je vous informe, tant que vous avez vide, le FCC, enfant du KRT. Enfant du KRT. Robert Roy doit nous dire depuis quand il est devenu Congolais d'origine. Merci. Nous avons tous les documents qui n'ont pas étudié à Lubumbashi. Il était le président des étudiants rwandais. Si vous avez dit que vous avez c'est un complot. Aujourd'hui, et le peuple congolais a kolukaza koluka mwana mboka zala na mutu ya mboka. Oyebisaki bango bakotuna ngu mbula lobi botuna baza lobi botuna mema kolelani Fatime combattant na yebisi yo politique ekomi mobulu papa Martin Fayulu yo la kisabiso ete na moment oyo azalaki pièce oyo tobengi ya bato ya FCC à part musutu koloba bolandaki musutu clairement après message na ye musutu alobi boye na uti kosenga ye mbongo po eta pesa mbongo ba uti kokabola na mbongo afula pesi yango te
mbongo Jani Mabunda memaki na États-Unis d'Amérique oyo apesa biso na hôtel atikali kopesa yango te nasengi na bakongole na tie mbongo anje soki balakisi biso tata mwasi ya bafayulu ou bien noko na ye ou bien epa na bango Congolais wana kolakisa abimi aye kozombo papa kombatana lobona lobate agere souverain lobakate asali nini alobi fayulu kanga munoko na batu basala yo ndengwana ezali biso bato FC même ba hotel ovandaki na États-Unis d'Amérique ezali abiso ya bato FC aye kokende le plus loin alobi yo matin fayulu tindaki o tobengi Daniel Safu Otinaki Daniel Safu akendaki ko représenter na Milembwe tangu tozo sala bakabana na Milembwe lelo zotema na kisasa po toloba IDPS viva yango toyebisi bango mikolo toza na politique ya pièce par pièce IDPS viva combattant bo soutenir Fachi papa toyebisi yo bitumba oyo ekomi na suka bolandi mokonza mboka lelo azokena ba Congo parce que Maman Denise na ba Congo basispandaki tous les ports nyonso ya mike na ba Congo mais nazoyebisa yo Maman Denise ake kokuta port moko na oyo tobengi na Matadi na babateau de pêche ya Kabila bambisi wana bapeshaka ekendaka Libanda ekendaka Tanzanie Rwanda mais bazwi bakolo mboka bazotekela bango bambisi na mipiku Maman Denise aye kosiprendre bango alobi liboki ambiso combien papa otali bandakala na mike mambisi amine bazopeshe papa Maman Denise a yebisi bango même mokonza mboka suspendaki tous les ports nyonso amike makambo bozo sala ngo pourquoi tozo teya na bolingo pourquoi kana nyonso mokonza mboka kotaki na bokonzi pourquoi bo dévoiler ki ba secret ote nazo yebisa bino ba pêcheur wana lek tozo lobawa na minute oyo yango mokonza mboka bolandaki na conseil des ministres azalaki tellement fâché na makambo esalemi yango moni lelo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo tozobenga na matedie bisika ozali yebe alobi soki baport wana ezali ata ya onatre fo bakanga yango alobi baport wana nyonso ya mikeli ifale esala nini papa nazoyebisa yo biliaki bango biko soki oyoki Fachi alobi dans des semaines ke balika mwana esi esalami bandaka avion moko ezokita oyo tobengi na page donc yango travaillaka na rayon solaire yango wana ata yo moko za rebelle yo za rebelle otali yango mba moko ti garmander puisque ezosala na rayon solaire soki eleki ekuti yo na mbuma na yo wana ale bamoko epeli oyoki te bala moko epeli Fachi c'est pourquoi alobi bientôt les FARDC sera occupé par des munitions modernes ce n'est pas ma sécurité. Quand Fachi dit, ça se réalise. Nazo yebisa yo ba manette itra violet rouge ye. Ba manette yo bomonaki batu na kati ya Goma. Et yaki manette wana cela veut dire quoi même na butu. Ya komona neti toza na kati ya moi. Alors cela veut dire quoi? Na landi emengo imuke na tongwa lelo. Emengo imuke na lobby na tambo nazo beta tournoi. Donc nazo beta tout partout na est. Pour mokonza mboka yebisinga na promettre bango pe alors na ko comprendre na koti même na fond bango bakimi bakomi na ba montagne ya betana maboko bakimi déjà Kolanda bango tina Kilimanjaro moto na Kilimanjaro wana bokozo moto emengo ebuke na lobi bakomi so déjà na bangomba donc balongo esamba bake na bangomba yango no monaki Fachi ayebisaki ba mama wana ya sage ndenge zana nazoya tofanda na bino toluka solution mais avant na ya kendo yebisa ndeko na kati ya zamba abima sinon pas kokufa lokola mpesi yango na bomoni ndenge zana mai camera makambo nyonso to ya minengo apesaki déjà Fachi beton oyo tobengi ba résultat yo koloba ete mai camera azalaki tomonaki ye boye papa azaya souverain asali babiloko wana na Kinyarwanda Fachi mai camera goyoko alobi je ne savais pas que makambo nani oyo tobengi kube wasali eza mabe boye puisque basali yango na Kinyarwanda lere apesi mokonza mboka oyo tobengi rapport yango nomona conseil des ministres Fachi alobi fongolela nani connexion azaria subewa bafongolele connexion atali boye bamembre nyonso tout conseil des ministres bandi Fachi alobi pesanga rapport à la portée ya baministre nyonso tout oyo ngai nayebisi yo kendo installé commune à Minembwe
puisque faut bien comprendre pourquoi précipiter Minembo. Minembo est un fief, il y a or, il y a maille. Donc, puisque Fatia a le message à l'obbi, Bino est beaucoup lié à même monde mobimba. Alors pourquoi Bino Moko posa ko bunsa bande kona Bino? Il y a un moment où ça va se précipiter. À quel économie pour commencer à Minembo? Fatia ni la kangote à Sanine. Ancien président J. Bana photo avec ça, ils sont abato finga bata FCC. Finga bata la mukaji. Mais ma kambo biso to mona o Martin Fayulu do sala na o FCC ba sala. Soki to fingi bango lelo peneza mabe président J. Yaya. Bareza likolo. Bareza likolo. Eza pena pour mon président na ngai kwa. Maintenant c'est ça ma casse na téléphone. Robo ngaka te bo finga bata FCC, bo finga bata la mukate. Mais tout le monde a makambu oyo ba Fayulu na FCC mabunda bazo sala. Les autres c'est peuple congolais. Les autres c'est peuple congolais. Yango na tobi lelo to finga bango ande. Na ikutu boyebi déjà van kuna tanga na nga ba kombo pata na imba kabila za bolole na okasonité. Donc faka de en opposition etigala posora ya pamba. Ya soko bomi ba ope ba koya pesi manga ba koyemba koleka ngai. Amen. Eza pena bongo. Kabila akotala makambo luka. Kabila akotala makambo luka. Bazo beta Fayulu ebelisa eliboma bokola feya lumumba alinga sala marché. Kabila akotala makambo luka. Kabila akotala makambo luka. Bazo beta Fayulu ebelisa eliboma bokola feya lumumba alinga sala marché. Donc, plus 243,
89 32 50 547 toza na kati ya studio totikaka na nzembo moko trahison balobaka soki faci oyo bakokende na Europe kuna oyo akotrahir ntango akozonga na Kongo asala nini akufa yango tolobaki ke tozela na faci yango mpa yakufa tomona ti lelo faci akufaka te mazomata kaka eska bango bati oyo akotrahire akokufa oyo akotrahire